Nati point. Regardez-moi là. Petit point. Nati point. Na quelque chose. Donc quelque chose à moi, ils allaient banao. Dans l'ingénie sous mon toit tout l'anga. Ngai makabu ya banao kité. Pour n'ingéna zaliawa. Pour que l'on monte côté pour yoga ou bien. Na quelque chose ali kamo na banao. Donc bon le groupe de la mission lelo. Comme bana. Ok. Ok. Mais pour le respect. Il y a combo wana lokola vieux simaro yo zalimo kola na biso et puis au kota na ok jazz avant biso donc présidence topesi na loko zala président la biso nyonso yango na kotuna mwa mukumo motuna mbongo malgré mituna za yo par réponse zanga nana banagi bana ok d'après yo bon par rapport à histoire par n'engene expliquer aussi que non le bayo nga bon na psa ko bana ok yo nana adu ça bana ok ben instrument liboso kaka yo nyosu c'est joski bon o bani siko présidence na vieux Simaro. Vieux Simaro. Est-ce que ngaki koloba que appartenance topé bana ok et comme ya yé non ezaki ya yete ezaki ya bisonions ngapeta mota concentra na ebaki pas de mosusu orke pona bango ezalaki kiaku angani pour comprendre ce que la preuve monique dégo ba de musuta ba 8 mois moyen ba ko ba comité bana ok ya bango vi ba conseil mususu bana mususu ba de ko mususu ba yebi atandeki bana ok bana gate bazaki ba petit ya vie balobi na vie aluka écarté ngai mon souvent que répétition à moins pour préparer anniversaire et à vie Simaro na kuti bazo discuter son na kota na ba ko na mongata siko mais na kota ngate pas de discrétion bazo conseiller vie côté malamu parce que wana ngaza zaki na tela ina poto côté to te mako chef te to te manda chef manda za kubeta na mwana batu azo kubeta na bana okete et bango batu wana ba proposer ba chef bon ate ba chef moi je m'en fous mais na ko sur lelo enfin la invité sur nako ba lika bongo boye bana o ke ba sisanga tala lika mongo te na lobi na yo ata likambo moko te bana oke ba sisanga nango na manso ngana sala pour na bana oke bon souvenir jusqu'à ça donc na bana oke ata moko te ok ba souvenir ezate puisque obeta kuna ezaka merci ba pesa na mbato ni ah merci ba pesa na mboya yango balobaka dengona balobaka bonso asala dengona pour effacer début ya bana oke pona bana oke ezala ya ye orke ngai ntango nasalaka likambo tosala nani nasalaki yango mpona ye surtout ta baninga nyonso
maintenant ba conseiller sala pour nous écarter et comment yo bolingo ezako. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec un grand plaisir et je vous dis bienvenue. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale pour quelqu'un de spécial. Je suis ici accompagné d'un dinosaure de la République, surtout de la culture africaine, particulièrement de la culture congolaise. C'est un homme qui a traversé les époques, qui a laissé ses empreintes par rapport à la culture et par rapport à plusieurs autres secteurs. Aujourd'hui, si ta musique, génération, c'est parce que c'est parce que Atika qui emprunte au Hollande. Lui, c'est Vieux Joski qui a beaucoup ta. Vieux Joski, bonjour. Bonjour. Meilleur vœu. Pareillement. Vieux Ça Joski. va bien, hein? Bah oui. Parce que vous mes condoléances. Oh. Ami pareillement. Mais je voudrais répondre bien. Oui, oui. Vieux Joski. Ça te et ça, on a résoudre le problème concernant Bana Ok. Babi. Non, Bana ok, ça j'ai juste quitté, Bana ok, ça qui gagne habité. Kolo histoire azalina. Il faut que tu aies un belé pour expliquer biso Bana ok et bandi wapi pour te combattre na niveau oyolo. Est-ce que papa Joki a connu biso histoire ya Bana ok? Tu bandi wapi et bandi wapi place nini? Bon, merci pour la question. Et puis, dans ce pays mingi, na ndenge oye kotuna ngai. Oui. Parce que dans autres makamu tellement ébélé. Bon. Merci en tout cas, na répétition na ndenge oye kotrouver ngai. Pour mon expliquer l'histoire ya Bana ok lokolanga azati ninge tozali sikoyo. Oui. Donc ngai nazali vraiment la bouche autorisée parce que ngai bongo nazalaki acteur mais na prendre yo tona koyebisa yo que au monde autour de et que mbala suka
Et enfin, à travers eux, nous avons eu pas trop sous. Au Moninga, je suis Kambuta, na lingi sous kolva, les Kamboya bana okete, pour nanga ezala fin. Donc, beaucoup de choses en a besoin qu'on intervienne. Il y a tout le monde mais bana okete pour nangai au second témoin il y a un point faible. Permettez-moi là. La petit point. Regardez-moi là. Petit point. La petit point n'a quelque chose. Donc quelque chose à vous, ils allaient banao. Dans l'ingénieur sous mon doigt tout l'angle. Ngai makambo ya bana okite pour ninga na zaliawa bokolo moko te bokoyoka bien na ke ko sali kambo na bana oki pour ngai bana oki zali histoire moko pour ngai elongwa na sida efasango na mémoire na ngai donc il kambo to la bana oki to bana oki bazo azako leka amoni mala bana oke bazo beta to mo feti mo na fana ki bana oke ba beta babina nga viena biso yembela biso bana nzemo ko bana o yimbaka ta ko yimbate donc dengo zo tulanga wa donc ezali sukana ko bali kambo ya bana oke mais lokolo ye panangai pour ko mettre le point sur les yeux de la berre pour batouba au bago y est tout bago comment na vous expliquer bon mon tour les années bana ok et bande nano wapi bana ok et bandaki to beta concert bon toi qui na ok jazz to beta qui dans centre féminin maman boutoui bien go orchestre et dans école moko maman boutou à Salaka mentoré de Boutou dans l'immédiat faut dans la 12e rue to betaga fête mon kuna école wa nécessairement manifestation moko boye ba invita ka biso na 12e rue dans l'immédiat to kiko beta kuna to beta mbala moko to moni batineli donc biso lettre ngai na vie simaro bon la lettre wana ba bisi vie simaro que a dirigé sous ok juste a commis mkoro bozoka osoka histoire non ngana robetela yo balobi na ye to longoli yo président ya bana ok Canada mutakombango Manzenza Marie-Louise pauvre Marie-Louise Legia Franco grand maître Franco on a 2 avocats naïe la présidente Simaro lettre wana balomina comme vieux Atika ok jazz ouais ok parce que hier je président Faki ba pesi lettre mususu et pour na biso donc ngai na bandeko mususu ba madilu puta zaka na été madilu pero na zaki na poto donc tout ça moi collège moko to diriger biso to comme ba dirigeant ya ok jazz donc avec Madilu donc ngai comme Alboso Madilu et puis na bandeko mususu si je ne me trompe pas la Nové ou bien donc moi tout ça moi collège moko boy tout dirigeant orchestre pardon si autant de temps ma lettre wana toi
y a un concert, et il y a un certain vendredi ou samedi. Na bossa di badata. Na bossa di badata. Botozo beta et na moi. Puisque ça qui fait une manifestation, il y a pas la classe. Bon. Tango, t'as toujours la lettre wana. Na vandi na calculé. Nathalie que na kota qui na ok jazz pour Nazalaka. Bon na kota qui na ok jazz parce que vieux Simaro moto a joie kingai a même kingai tina limité. Ngai tango Nathalie lettre wana namoni yango eza normal te parce que na calcul ka bien totali vieux Simaro azali un cola il y a grand maître Franco donc pour nga na mona kiloka ba manga qui respect dans le vie. Mais comment tu respecter vieux Sibarote batindi lettre ndenge wana bon ngai ku dans un petit il y avait Simbaro tout diriger orchestre donc est-ce que ba ko respecter ngai na mona ki lokola to saka mo tato ima kwa zembo tamse balokela biso na tembo moko Franco alobaka boye nzeto babetela kamboa obabi mboa obabi nzete mais nzeto na pe obetela ngo moto calculer na mondi que respect te parce que ne pas se lever Simaro koro kutu ana ba aja fra il y a grand maître Franco bon ngai bwana muke ndeto rape comme soit ko bambela ngo na mona kité na sepela ki na ngote daki pa vie Simaro kaka na limité wa après concert bon vie sikoyo o salari parce que ba longo lié ba lobina comme vie osali via tango bana ko débrouiller na ngai bon nazongi si mana va na qualité tabivier tout ça l'orchestre la musique ngai juski pour tout na tournier tout ça l'orchestre la musique tabi kanga bino tabivier bon sikoyo à partir de tout ça l'orchestre la biso moko parce que les chaque dimanche tous allons au bêta na kusala pardon na lettre na mapesa qui vient Simbaro balbaki na e azongi sana instrument na limité il y a aucun jazz bon to yokani bon to bêta dimanche tango sala mais lundi to zongi sa instrument il y a aucun jazz na limité des sami pe ndenge wana to beti dimanche na kusala lundi toke to zongi si instrument na limité to zongi si instrument na limité sikoyo et au comment bon
La liberté c'est que ba mengai ko meka makambo mais ma moni ngo ekomi sérieux tango bese mezo to kadi ba concert absolument ben dimanche wana to yebisi na ma client na biso na kusala a bon marché le bango que allo bandeko wa bolingo toko beta dimanche awa kaka na kusala mais toko beta na kombo ya OK Jazz te donc toko beta na kombo ya OK Jazz te toko beta na kombo mosusu donc boya dimanche bon toko beta grade to beta gamin na kombo ya OK Jazz te to annonce ko na kusala ezalaki grave nga na mona bato balela na concert bato baleli mais na kati ya 1 2 3 te na pemeni ya 1 2 3 na salon moko ezalaki wana salon Chabani salon moko bakosala bamamba soki tosali réunion bon tolobi banda lelo tobeta susu na kombo ya OK Jazz te mais tokobeta na kombo mosusu donc banda lelo moto na moto apuluka kombo topesa bon soki moto moko azwi kombo nanu te tokutana lobi bon le lendemain donc lobi tokutani bon yo ozwi kombo nini oyo te nga nazwi kombo te nazwi kombo te batuni bato nyonso bazwi kombo te nga alobi bango nga naza na kombo kombo nini nga bite nga naza na kombo kombo yango eza nango kaka OK Jazz mais na ndenge mosusu comme biso nyonso tozali awa tozali baproduit ya OK Jazz lokola tozali baproduit ya OK Jazz kombo yango mpe eyebani nango banda kala donc tu passais ma vie dans Bisso, non, OK Jazz. Parce que là-dedans, on trouvait des gens qui avaient passé 20 ans OK Jazz. Donc on a passé déjà 17 ans OK Jazz. Donc au monde que Bisso et Belé, tu as plus de 10 ans, 15 ans. Na orchestre na OK Jazz donc na moni ke o kombo orchestre ngo ko banango bana OK donc tozali bana OK lingendo papa ba produit ya OK Jazz ba ngi ba biate ozana raison la bi bon on doit adopter ba lobi ke oui tozo comme wana ya bana OK parce que bana OK ils allaient comme kaka ya OK Jazz soko ngi banza mususu ya kala oyoka lokola bana OK baela o demba rumaya sika na kala ya lipopo obite mwana donc ils ont kaka comme ya OK Jazz mais siko to tiango officiellement bana OK tout le monde a applaudi donc bon le groupe de la mission Lelo est comme Bana OK mais
pour le respect. Il y a combo wana lokola vieux simaro yo zalimo kola na biso et puis au kota na ok jazz avant biso donc présidence topesi na iloko ozala président na biso nyonso donc ya bana ok donc yo sikoyo sala gouvernement na yo et surtout le gouvernement vice-président pour travail. Bon. Et puis à bana lelo o ya ligne tikala na ok jazz atikali na ye akena limité mais oyo aligi bana ok donc tout ça les là ensemble donc mais il y avait quelques gens seulement qui là na ok jazz d'où on entendait bien il y avait un chanteur là Bolit il est à Québec là ok jazz naïb sous nombre mais la grande partie est qui na bana ok donc bana ok to lungo pe dans 1 2 3 to beti concert de personne en sala to beti concert de sala non to beti ba que non bana lelo to beta na komo ya bana ok biso to za bana ok to za susu ok jazz bon n'expliquer mon cœur en bref il y a moi la sigoyo tout na comme sori na suite tant beaucoup mi bana ok olongwe ok jazz bon continuer avec l'activité na bino na cadre ya gestion par exemple boyo kana ndenge nini que muto akomi président par exemple akomi na monopole ya kosala o ya lingi to il faudrait toujours recourir na bino en cas de problème. Boyo kana ndenge nini? Bon. Na bana ok. Tous qui la salaire fixé. Comme toi là qui la mbongo assu au côté saté. To pesa qui monte la moto na pourcentage na yé. Vous comprendre. Même si on entend bien, dans quatre ans, moi, me pousser. Parce que tant que tu Sibaro comme président de Bisso. Bisso de Totia qui est comme président. Puis Sibaro comme président de Bisso. Puis Sibaro a sali dans le gouvernement. Donc, gouvernement naïe, la gouvernement naïe. Et Zalaki Ngaï, vice-président. Donc, dans l'année vice-baro directement. Et puis, tout le monde vice-président, président, mi balé. Donc, il est président, Ngaï vice-président. Bon. Tant on va dire, d'un côté salaire, monte dans tout gars qui monte dans pourcentage na yé, vous comprenez? Donc monte dans moto, mais l'ambition de sonner est au salaire 100%. Donc tout ça qui va calculer là-dedans. Très bien. Tous sont bons amis. Donc, tout ça, ça veut dire qu'on doit boiter. Mais oui, bien dans le salaire, sont dans le salaire, dans le pourcentage, dans le voilà. Mais, tu es bien que
vice-président et président ezalaki Vieux Simaro, vice-président ezalaki ngai, tozalaki na administrateur mine. Donc président plus Makoso na Ndombe. Bon. Disons. Donc 4 administrateurs dans l'orchestre, d'autres des orchestres. Et puis tout le qui monte la moto, le chef dans les camps C'est quoi tant que qui présidence na Vieux Simaro. Est-ce que il y a que appartenance topé bana ok et comme il y a non ezaki ya yete ezaki ya biso nyonso ezaki bon naexplike oyo na mamukuse omoni Franco azaki patron na biso na oke jazz mais Vieux Simaro azaki patron na biso te na bana oke Vieux Simaro azalaki musicien comme musicien nyonso mais vu âge na ye vu oyo asala na kati ya oke jazz parce que na bana oke tozalaki se référer toujours na oke jazz vu makambo asalaki donc vu banzembo na ye azalaki na banzembo ebele yango tozalaki président ngai mpe so batiaki ngai parce que vu mosala nasalaki na oke jazz yango nakomaki vice-président. Donc, par rapport à la méritocratie, voilà. On a mérité place wana. Voilà. Mais c'est là le bagage qui est songolo to pakala akomi comme c'est loko wana ya yemoko. Mais là qui y a binonion. Non, il y a binonion. Donc la décision nion sauf fallait ezwama, il faut ezwama na binonion pour l'administrateur. Voilà. Oui. Mais tout à l'heure que Madilou Azalaki na poto. Si je comprends bien l'histoire, la période où on attend vieux Franco Koufi. Madilou Azalaki na poto. Ok, jazz Azalaki na difficulté à malheureusement bettre sous-sauter après quelques temps. Je ne comprends pas. Nous avons bêta pour la émission que nous avons bêta dans ma salle. Ok, mais après quelques temps, il semblerait que on a expliqué biso. Il semblerait que la place il y a voyage à Madilou, et normalement vieux Joski ne fallait akende. Parce que contrat moko yaki wana après Kokufa il y a maître Franco. Vieux Joski fallait akende na voyage wana. Mais muto alobaki ke akende na place na yo eza Madilou. Yo lobi na cité ba ndenge lobi ke ko voyage ba wela ngo mobembo ba wela ngo na mutu te otiki ye akende. Mais problème ezalaki wana Vieux Simaro azalaki na confiance penzate na Madilou. Alobi que Madilou akende te poso akei kuna kebeta banzonzingi. A robeta banzonzingi yango ayo benga mère Bia pona a expliquer ye ke tala mobali nazo luka kaka akende. Joski andimi koti que les places na ye qui est akene mais akene robeta banzonzingi te. Est-ce que ça veut dire que ngona na habité sur les aguilles ngona mais en tout cas je ne me rappelle plus. Donc et logo dango Kobakisa tunanga likambo ya bana qui n'ont répondre bien parce que Madilou ça bien tant que nous avons makambo ya oke jazz mais si qu'on donne bana oke donc bana oke salami Madilou azalaka te Madilou azalaka na poto mais na oke jazz puisque ezalaki na période nango ya suka je crois que Madilou
akendeki poto makambo moko ya concert esalamaka boye ebimisaka mwa mobulu oyo abetaka na poto. Maintenant kozonga na bana oke bana oke sali évolution nango bobeti ba concert boyebani pe et tout, mais comme après quelques temps ça veut dire moi relâchement bato mingi oh baroyo kana mingi na bana oke etikalaki lutumba simaro. La majorité des gens ils avaient histoire baganga kaka lutumba bana oke référence mingi zaki kaka lutumba simaro. Bon, on va expliquer. Dans le koloba na yo sikoyo que bana oke topesaki makambo nyonso présidence et puis vu makambo asala na kati ya oke jazz toza ko respecter na âge na makambo nyonso asala na oke jazz yango wana topesaki azwaki ba contrat mingi parce que ezalaki na permission na biso moko topesaki ye priorité ya biloko wana. En plus bato ebele bamonaki ke ye ifo azala donc à partir na biso moko recevoir tokopesa ye donc bato mpe ebele bakontangi na wana donc mpona kokorespecte dejoski bozwaki bainstrument ndenge nini? Merci bainstrument mokolo moko ngai nake kotala camarade na nga mazaza azoba na kanda awa na Kasavubu na deuxième parcelle. Mazaza azalaki membre ya Zaiko. Ngai naza kotala mazaza mokolo mosusu nake kotala mazaza navandi boti na libon namoni moninga na ngai deko donc nakobenga ye un frère kombo na ye ezalaki Georges Lito do mwana Lito Moboti namoni nga ayaki na en face ya mazaza wana boîte moko ezalaka koma nango Ngos Club apite so Ngos ako eza ti lelo namoni Georges Lito Georges aponinga joski boninga iba sangote makambo ezoleka na oke jazz il parle que bolongo na oke jazz nga biwi tolongo na oke jazz buko sikoyo besema ndenge bino toza na besema te bo oyo zana moya pesa besema apesi biso tokopeleka bon ngai na ndimi yalobi ngai na ndimi ye na kopere na bino abilobi bengela ngai bozala ta 4 boyepa na biso na mbiza bon nabengi Vie Simaro nabengi Ndombe Opetun nabengi Makoso dalobi bon nakuta na misala ngai moko boye donc parce que Lito azalaki vraiment un frère pour ngai bango nyonso bayebana na ye te
Mutaiba na ngine zalaki Joski. Pona ibso Joski et loko ni asala kana bana oki. Parce que koyoka yoka siko na ibso vérité. Toqué dans MC Vieux Simao. Marcos. Pauvre Ndombe. Toqué ni pas besoin son ambinao. Mutamake pas jour avana ka ngai. Na kuimba kuti ipaya George Lito na mabita ngopele e bango bien te soki bita pijo soki mbita nini na bibinza kote na ngati siko ba binda te na bayinda na bena yinda na kekuna tokekuna tokuta na George. Bon, je explique, non, tout à l'heure, je suis lobby pour tout ça. Il y a un nanga, il a lingi. La paix, ça bidon d'instruments. Tout cela qui a juste. Bon. Mais c'est qu'on a des instruments complétés. Dans le pays bidon sono beau débrouiller et moi ba guitare mais sono na ko pesa bino ngo sikoyo na zala instrument mosusu na Lubumbashi mais na Lubumbashi na ko bengisa ngo wate na kosomba bino instrument mosusu mais en attendant bozwa sono wana eza sono moko na ebite albai 4000 watts na ebite 4000 Eric, il y a bien 4000 watts, c'est belé. Mon y est pas mais après sono à 4000 watts. Bon, donc ça qui amplifiant les bisous bien na baffle 4 colonnes et à 2 8 16 nani mon colo dimanche on a tout dit on a parce que tant on na OK jazz donc on va louer instrument et pas à ben nyambabo na sono na biloko nyo mais donc on louer kaka ba guitare non pas guitare puis aujourd'hui sur la mission moko ba do betana bon yango na kotuna mwa mukumo motuna moko malgré mituna za yo par réponse zanga nana banaki bana ok d'après yo. Bon, par rapport à l'histoire... Je vais expliquer aussi que... Non, le bayo. Bon, on a ça comme banao. Yo. On a vu ça, banao, qui est instrument de bosso. Carayo. Nous, c'est Joski. Bon, au Robani, c'est quoi? Qui bana, ok, Zana. Au Moni. Donc, Ngaï. Nazali moto na bagate mais ngana za moto bien dans le ballon ngana za moto ya
bien. Pour tout le monde, pourquoi? Pourquoi? Au Moni, on a d'autres questions à côté. Mais au Moni, on a un sali effort. Aussi, il y a un bao, il y a un banao. Non, non. Ngai pour ngai na travail aqui pour na Bissonius. L'union fait la force. Et ça la maquilla na ngai. J'aime travailler pour tout le monde. Nani ako ko sala musala pour na Bissonius. Mais et là on a quelle musicate dans l'ingé pour cela Milan le ballon histoire banao que to que n'est-il obi na l'ingé e bisayo omoni na to ko ballon sikoyo na lingaka na sala pona bande konyo mais la yeba quitter que bande comme susu bon aux écoles Congo central. Congo central il y a pas de Congo central na ba quitté bande comme susu porque pour la bango ezalaki kiaku Kiangani. o comprendre ce que ngai na keipoto badengo mosusu bavandi donc mpona koluka kodétruire ngai alobaka rien kodétruire ngai ngai nalingai totravailler ensemble mais bandeko mosusu orke soki ezalaki ngai ezalaki bango na ndenge na ngai balia kosacapare na bana oke banda kala la preuve omoni que ndeko bandeko mosusu bazwi mwa moyen bakomisi bana oke ya bango vi baconseiller mosusu bana mosusu bandeko mosusu bayebi ata ndenge bana oke bandaka te bazalaki bapeti ya vie balobi na vie aluka ekarte ngai bazali mpe bakoloba bango bien mokolo bakoloba likambo ya bachange bazwa moto boye akoma moto ya akoma président nazalaki wana nautaki poto babengisaki ngai mpona anniversaire ya vie simaro na ye ntango na ye nakomaki na bar moko ezalaka nayebi te so nabe yango bar obe biso to nini pembeni ya beach ngobila oyo ekakama nango safari beach mongo mosuku andake répétition na moi mpo topréparer anniversaire ya vie simaro nakuti bazodiscute
son na kotanga na bakoma na mongatasio mais na kotanga te pas de discrétion bazo conseiller vie côté malamu parce que wana ngaza zaki na tela ina poto côté to te mako chef te to te manda chef manda za kubeta na mwana batu azo kubeta na bana okete et bango batu wana ba proposer ba chef bon ate ba chef bon moi je m'en fous donc etali bango bon ngana ki bango soute parce que ngaso ça ki bana la linga do sala bana OK parce que viesi maro muta kotsagan na OK Jazz nga nazalaki moto ya Freeza na moto ya Rocheru do na imba kwa nzema Rocheru nazala ngemo ya Africa Fiesta Africa Jazz Day mais Africa Fiesta na moto ya Rocheru so na komaki na OK Jazz ezalaki mpona viesi maro ye moto amema ngai ti epai ya na respect grand maître Franck nayebana na viesi maro mpona OK Jazz de viesi maro nayebaka na ye na 1960 et quelques. Les Rwanda azako vada na isangi mais et pas ba parents na yi. Ngana bangi yesiba. Donc soki na kota kino ke Jazz. On a viesi maro. Na mona que kosala ye mabe esala ngai pasi mingi nalingo kata mokuse te na makambo bato bakoloba tosala onko mosusu nayebisaki bandengo moko bajournaliste na 1 2 3 je crois que bakota inga ilut badimaki te et voilà imsham olobi jusqu'au lobby outaki poto oyaki pona anniversaire ya vie le Simaro Lutumba mais okuta bato proposer batia Manda chante bato conseiller batia Manda chante comme président nazalaki présent na éviter so bayibai ngana zawana ou bien je sais pas réaction nous allons ndenge ko mona oyebaki oyebaki bien ndenge makambo fallait aller là mais oyoka ke bazo conseiller autrement rien et ça là qui ndenge ni rien parce que les Rwanda na sera pas de faire la porte mingi en plus vous comprenez que bon, et puis on a sens que évidemment ma camboté mais un vrai petit avier simaro vrai petit avier simaro et vieux simaro zaki lokola ngai vieux simaro ibenga depuis mwana muke. Et au bout, pendant cette période-là, où nous avons conseil et Pessamaki, la relation avec nous allait très bien, mais je regrette parce que tant à Koufila à Paris, bon, il a Anvers. Parce que nous avons à Paris,
nakomi kova na Anvers. Bon, tant nakomi gaye, naibaka même pas gaye na France. Na monaki na kele France pour kuta na ye. Mais na kei bateau fallait pas rejoindre ngai. Moi contre ça m'a dit bah quitté et puis le lendemain il fallait d'avoir bus nangai dans Anvers. Tout le monde était dans la commune d'Anvers. Après nous avons mais de moi na famille ba relation ezali hein na famille ba relation ezali bon tout le monde a raté hein binomo boya bo tout le monde là nazo kita donc attends na beki donc ba na nga ezali un peu na peut-être militaire ba rendre visite ba corona nga visite mais na ko episode lelo. Enfin, la invité sur le nago le likabongo boye. Bana oke ba si sanga tala likambongo te. Na lobi na yo ata likambo moko te bana oke ba si sanga nango na manso ngana sala pona bana oke. Et l'autre côté. Bon. La place de Bazalara, le problème est Zalara, Kili. Mais il n'y a pas un alors on y et ça là et ça là na kati ya Joski otali ba nzela boleki ensemble là ba ninga na côté bozo kende ni nango pena na kati no moso o milobile penza te ndema ite ke ba ko sala mukininga na ko sala boya eloko ni nango pena ti lelo penza o na kati na yo sala ko forma passe ti lelo nago répondre au boy na kutalanga mongo moso na ndeko moko musicien amboko nakuta ndeko na temo musicien pe mune na mboko yo alobilanga bo oui oyebi bato alobaka nga naza matumbo linda azali monoko tro me ndeko nalobi nanga nakolobaka nga na moto nyonso me moto mosusu soki olobi na ye bato nyonso ya mboka oyo bakozwa moto babe tala kaka bato alobi ke moto azalaka boye nga soki nalobi mabe na ye me bato komona mabe na ye te bakokondane ngai donc makambo mosusu donc fo kotalaka na miso makambo mosusu fo kotalaka na miso oui makambo mosusu fo kotalaka na miso mais eza pene misusu tokoki koloba makambo mosusu soki olobi ekobalukile mabe par exemple kutu josie bato abenganga komanda tala moto wana akritike komanda to moto wana akritike poète kasi soki olobi likambo mabe ya poète to likambo moko ya seigneur to likambo donc bato kobalukela yo bamwana komanda ta mwana malamu ye soki akufi donc lero aza epa nzambe oyo kritike ye omemi ngambo
mauvais souvenir nini Viejoski Azanango oh ya kuko cité par exemple bon merci banini bana OK mauvais souvenir nini Viejoski Azanango kuko cité ya bana OK bien que na beta kuna mais tant que je suis retourné à bana OK na ko lo que la beta kuna te au cas moi so na bi na beta na bana OK te pour nani lo babon so na bi ndingo na par exemple et le kelanga parce que yo oza noyau pinda oui bi que ma se pesa la bon la beta na bana OK te donc pour na ngeza ko la ville mo mais Viejoski batino sauter ba comprendre ma CCR on va comprendre mais est-ce que vous pouvez expliquer biso on va comprendre non mais donc il est là on va comprendre ils appellent bien comprendre voilà bon souvenir Viejoski ça donc na bana attends mon côté à bon souvenir mon côté mais pour ça na beta konate na utu ko lobado que soko lobira porque o tagla porque na beta na bana okete maman c'est grave c'est vrai bon logo là ezangi soma kama ko loba ko yeko tulanga soma kama bana okete ko tulanga tali mata mo kolo mo te o te na grena tuna jusili kama bana pour nous répondre au biete donc il va souvenir non va souvenir c'est parce que na beta kurat OK va souvenir exacté puisque au beta kuna ezaka merci va pesa la mbato ni merci ba pesa na mboa yango balobaka dengona balobaka bon so za reconnaissance te bon na bilanga likabali reconnaissance te mais na beta na bala ngete yana lingi pe occupé mais ba bala ngete ba sala ndenge ba lingi ata mukolo moko te na koleka to na ke feti moko da so na ke place te wana ba mona nga méchant que so ba invitation moko na ke par exemple fie wana beta na bana OK na ke no yimba te na go yimba te pour dans un souvenir ma vie. On a un souvenir ma vie. Aujourd'hui, au bétéral sous ma solo ya bana okete. Ndako na oza mukongo. Na lingala, il faut faire attention à la nuance. David, nako beta grave. David nako beta. On a badi sikoyo. Parce que au tout lingai, ba souvenir ni bien on a ba na habité. Souvenir exact parce que donc talaka na kaliang na kali loan sikoyo na kati ya histoire kaka ya bana OK lelo bana OK bon officiellement yebani na maboko ya ndeko mbanda chante yo mo lobi ke tango basala proposition wana yo moko zalaka sur place tout dans la qui bango ba ki te yo zalaki wana mais du moins oyoka ki bango ba ki bien na utaki potra ya ki mais bon ba ki to zaki sur place wana oyoka ki quand même bango ba proposition na bango peso totali très bien oyoka ki yango salemi yango salemi
oyokaki yango esalemi. Donc cela veut dire que ceux qui le lozo contestent au lobby que souvent souvenir exact. Donc cela veut dire que même mise en applicabilité, il y a décision on va conseiller qui est bah yo tuna yote. Yo au constater que nga pour aller. Bato wana ta mususu oyebi soki eza compliqué sokoti bana oke. So ekobi bana oke nouvelle écriture. Et comme mususu voilà les camouflages magna la bana oke wana. Donc même Batouana va conseiller lié à ça la dingwana pour effacer de bia banaoke pour na banaoke ezala ya ye porque ngai tango na salaka likambo to sala nani na sala ya mpona ye surtout tabaninga nyonso maintenant ba conseiller sala bo mpona écarter et comment yo bolingo ezako naza na torto na raison. Ndenge lo yebi sangana bidombo tanga mingi autant bien ko lo bali kamango te parce que baila pe ngai te na lika moko boye na mido baila nga na lika moko te bon siko na bali. Aujourd'hui, le comment système est nouvelle écriture. À taper une nouvelle écriture en groupe. Ailleurs, au but de la moteur écriture à cala et tourné. Yum tolobi ningwana. Ngwana yum tolobi. Mais ba uma ibi makamano na ndenge na bango. Mais le longa na biso vérité. On a ébisio ezali vérité. Donc, ça y a union fait la force. Et comme on a dit, on a kiaku. Nazana masolo ko betela yo ebele. Mais nango lo bango te. Pour nous lo bango te. La génération soit plus basée pour ça. Non. Comme ça, mon taroko ça mon ingate. Ah, madame beaucoup ça d'accord. Pour ça, mon taroko ça là bien. Mon taroko ça oh, ils a bien. Mais du moins la émission vérité. Son émission sous aventure sous na moni le mo mokile ezaka nango bien ndenge wana bavantir mosusu neti bavantir oyo eleka na mokili mbo eleka na mokili eza nango bien. donc jusqu'à aboyi na ye kotika version vraiment ya vraie version na ye moko mpena mpona bagénération ozoya bakangamaka version au Tuninga n'a expliqué parce que vous avez besoin ya bana ok oui qui manque de belé mais tant on a apprécié moins quelques masuro ka de bien bana ok n'a expliqué que ngai muna na liga dans le bas de ça comme la tout ça bana tant on a émission que ngam na pesa kombo ya bana o ta on a biso ke nyom to le comme mainstream on me dit que c'est déjà trop trois choses hein c'est beaucoup hein
so ina ki motema bena oloba ke orchestre na ngai yo so ka liboso na loba ke orchestre na ngai bato nyonso bayebi ke orchestre vie simaro yo tango oyoka bongo tiki na ope ntango oyokaka gens ke bato basoloba orchestre vie simaro na ndenge mpe makambo ezokendele ese si bosolola déjà mibale na sujet ya bongo par exemple ke na solitaire bosala jamais kosolola mino mibale tosolola te mais nakotala caractère na yo kotala mpe caractère babeta lisolo ya mohoyi ndenge wana. Je crois que Oyoki Biango très bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Boyoki, j'espère que chacun a compris. Toki Masolo ya bana oki ndenge bandaki na place Tosuki. Un grand dinosaure, il y a culture africaine, spécialement la culture congolaise. Il y a Vieux Joski qui aime beaucoup ça. Vieux Joski, dans le cadre, par exemple, il y a beaucoup de parce que vous avez parmi les grands, il y a culture, il y a beaucoup de ceux qui le lobent, tout le monde a c'est bien musicien, tout ça, c'est parce que nous avons une fondation. Fonda ko peut les mafo nyo c'est ça base de la fondation bino boza fondation il y a culture africaine et il y a culture congolaise surtout pour la musique na biso proprement dit. Est-ce que je sais pas ministère il y a culture et son rappé Vejoski ou comment bon question wana nako lobano boy on a sunga et ce sunga quand même l'air moko et sunga quand même l'air moko mais l'air de surtout ministère de la culture et sunga non et c'est sunga bon et sunga na manzelani par exemple mais non la goy biso nyosote mais na lobby donc et c'est sunga quand même et sunga mais la liango lo bakwana mite le lo c'est ça ndeko moko boye arbitre na prêté main forte et pas Vejoski puisque a quand même apporté belé la culture na biso la culture de la République démocratique du Congo mutanga osala ndeti pour atteindre Vejoski. Bon, je crois que yoza numéro na ngai bidon boza numéro na ngai bon boza pe ba mi vitel est-ce que bidon bo ba faro bo ba faro te donc ce qui problème est ali so boza gentil bokoyib sang. D'accord, mesdames et messieurs, Boza et Belé, il y a Rolanda Congo Mokili Télévision, le lot invité spécial là qui Joski qui a beaucoup de temps. Hein? C'est lui que j'appelle le grand dinosaure de la culture africaine, spécialement de la culture congolaise. Babi jamais d'un côté les massas fondation. Oh et fondation Nabiso, il y a culture Nabiso et Zaïe. Alors, Maramboza Belé to solo linae. Bah oui, on peut pas rencontrer histoire, par exemple, il y a 30 ou 40 ans, 50 ans, il y a vie dans quelques fragments de heures. C'est pratiquement impossible. Mais ce qui a été dit était l'essentiel. Dans le cadre de l'émission, il y a les lots. Mais comme vous savez, Maramboza est belé. Vous aurez peut-être besoin de recontacter Vieux Joski, qui a beaucoup de temps. X endroit, vous avez ça. Il y a reprêté main forte pour ça toujours na posa nango mutu tout azangara azana posa lisungi hein balu ba yeda nzambe te oui mais toko concentrer des biso ba humain. Donc un moyen pour nous Congo Mokili de lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté et pourquoi pas dire de toutes les personnes consciencieuses puisque je crois que cette lutte est la nôtre hein il y a ça la babi aimons-nous vivants. Mon grand frère Paulo Mukenda Loba
aimons, nous vivons. C'est maintenant que nous devons manifester la vraie version de notre amour, hein, par rapport à ceux-là qui ont eu à mettre de grandes bases, à poser de pierres dans ce qui concerne la musique congolaise. Ce n'est pas pour rien. Hein? C'est pas la musique qui gagne. Et surtout que Vieux Joski, Azaawa, ceux qui besoin pour ça, il y a Kosunga Vieux Joski. Moi, père Morboy, moi, là, Morboy, Vieux Joski, a mérité. Passez par nous. Petro Komisango et pas Vieux Joski Kiambokuta. Vieux Joski Kiambokuta. Un dernier mot pour la famille. Un dernier mot, oui. Oh. Merci Mingi. Nandenge moningai. Boyeba que na linga bidon mingi. Na linga bidon mingi. Dans le petit sous, mingi, merci. Je crois que l'activité dans la sala, nous mettre bien au courant. Donc, dernier mot nanga ezali, le quoi na loba dernier mot mingi et belé donc avant oyo. Donc, na linga binomi. Alingara biso mingi, donc biso pe to lingaye mingi, puisque à participer à Marambe Belé na kati mboka na biso. Nous disons un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Imak Makengo, à toute l'équipe de Congo Mokili Télévision et spécialement celle qui est juste à côté, Capriski Lokwa de management. Un grand merci à Nelka Bafossette, un grand merci à Valère Massamba. Un grand merci aux réalisateurs Sims et Sélé. Je dirais un grand merci aussi à Aristote Dombo, mes félicitations. Un grand merci à celui qu'on appelle Yaroje Likombe depuis Genève. Un grand merci à Bruno Tonene depuis les États-Unis, à Christelle Luzolo depuis Toulouse, à William Luzolo depuis Toulouse et à tous ceux qui continuent à nous suivre et nous faire confiance. Merci de nous avoir suivis. Choukrani, on se voit une prochaine fois. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la Fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que les ponts reliant les camps bien-aimés à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.